nalobi pourquoi pas tant que zomona mosali ya nzambe moko ako se produit dans stade des martyrs soit fait et aux dans stade des martyrs mais natika omona teke ba pasteur bazoleka bazosakolake et que ça la plein pourquoi pas bakoki kose donner kaka na makambo ya nzambe mais bango baose donner na makambo ya nzambe te baokende kaka na ngambo mosusu parce que baza basali ya nzambe te ok ezomonisa mapolele ke ce sont basali ya nzambe te nalobaki ndeko wana azalaka flatter ok ye sobaki kombo motu moko ebibi ye alukaka nde babase asalaka teke mpo na nzambe nzambe na ngai le partage ça nzambe ya John Okadi nzambe ya passer flamme ok nzambe ya non valable akende koinspire mose na ye akende kosakola mpo na concert ya fere ekosala nzambe nini oyoki donc basali ya nzambe wana soi-disant baprophète baza baennemi ya nzambe mpo bako baza abambi ya banani ya bato anini ya mokili ozomona akoleka boye mpo na fali mpo na boye mpo tondima ye mpo l'église aza mpona bamembre balonga te asakola na église na bato ebele baya asalaka plein ezali na molimo ya zuwa oyo nzambe asalaka mpo na molimo atikati na biso to molimo nzambe atikati na biso eganga kaka aba pere elobaka makambo ya nzambe neti nga bona tiki makambo ya nzambe na bili kosala bimisa grafe na nga azaka na poto ya nzeza kwasa musicien omoni baprêtre bazalaka pose na doctrine na bango pose na religion na bango mais bato église élevé te mais bango fo babazaka na bato église élevé comme église de sommeil bango lalisa bato pongi o batakatoli balobi eza bongo te eza bongo te bazolo bana chef de l'état te mais bazolo bana gouvernement baza kofaire revient gouvernement mpo mboka ekende liboso guerre entre Gentilina Godin Paul, pasteur Godin Paul et ceux qui sont gouverneurs de la ville. Mais est-ce que celui-ci est pas pour ce là? Et si vous n'avez pas pour ce qui est là, vous avez un master. Pourquoi peut se faire conseil? Au moins, conseil, il y a un peu. Tiens! Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba. Voilà, to pesi bino mbote mingi ba ndeko nyonso bozolanda biso na numéro ya sika nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob apambola bino boyebi ciel ouvert TV ezali chaîne moko 100% bonzambe 100% bonzambe ezali chaîne oyo emema vraiment réveil na monde entier ce qui bolingi bozwa ba news ya malamu betaka ciel ouvert TV to sengaki na bino bo s'abonner bo liker pe bo j'aimer pe bo partager ka ba émission ya ciel ouvert TV eza chaîne oyo ezo décevoir bino te ezo pesa bino ba nouveauté oyo bino bo zoluka. Na micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tozali na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Na ningé na lo babou avant na présenter invité nangai, tozaka na besoin ba remarque na bino. Ba remarque vraiment et ça la ka malamu, ça la ka force. Il y a émission et ça la ka force ya mutu oyo a ça la émission, soit il y a invité, ceux qui ba remarque ezali boko melaka biso eza mabete mais eloka to boyaka kufinga parce que toza basali ya nzambe kufinga te sala remarque nyonso oyo moni to koyeba kobongisa pona yo ozala malamu. Voilà lelo na yambi le patriarche Vincent Makela
parce que lelo vraiment to ko solo la na yé ba analyse ils a ba analyse auto solo la na yé boza la ka brancher bo zapete tika la ka nation Vert TV on la jamais d'ici. À ma gauche je suis avec mon invité. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour Mosali Nzambe Flamme d'Angola, toujours en forme. Nzamba Pambola yo. Pa Pambola ba bas paza kolanda biso na ye pour répondre na ba besoin ya libota ba na Nzambe parce que c'est ba édifier. Yango na ye, merci pour l'invitation na yo, merci na lo valable. Oya zabo na caméra pe mta remonter bien émission pour ba to ba na biso vraiment na banda ko bango 5 Nzamba le kana Pambola. Voilà, tu as vu ça bandeko boye émission il y a la fois passée. Vraiment tout le monde qui va remarquer na bino ezala qui vraiment malam. Bon c'est là qui na ba agissement il y a patriarche Vincent Makela. Bon moi qui là qui vraiment ba flemme bon ba qui a lobby vraiment qui toko ça complexe. Vraiment Nzamba Pambola bino lelo naza toujours kaka na patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela tout le monde concert il y a fait rigola où était les gars les 24 tout le monde plein et salamé ça là qui débordement et salama qui a des banda mais tu vois comment on a prophète Ingefa prophète John Ingefa a zongi les choses pour la seconde fois a eu confirmer prophétie où il y a pesa qui pour na faire rigola qui a ça la plein aza mukonza mabele na yebité analyse na yo ezanini na onga na lobina. Merci beaucoup. Napesi toi bombo te na ba tali nyosu balanda kabiso. Nzamba le kana Pambola bango napesi mbote mingi pa madame na ngai mon œuvre d'art. OK. Mon œuvre d'art est-ce que mon motema na ngai la ka mama Bene Chipatoka Makela Nzambe aleka na ko Pambola ye napesi mbote mingi pa mwana na ngaza bongo na Londres. Esther Mabenga le diamant noir Nzamba le kana Pambola ye napesi mbote mingi pa ya Sœur Mimito Maduda na France et puis na mbali na ye frère Yava Nzambe vraiment apambola bango pe mbote na ba banso o baza de cœur na biso oyo ba sepelaka na chaîne ya Vert TV oyebinga penza nalinga kolobela ba makambo ya ba ndeko wana parce que mingi te parce que bango baponaka na bango ba sepela ba salela kawana ngai na pona ko sala kaya Nzambe nanga pena ko solo mingi makano bango te pondenge bibelobi mais to ko talango après ba verset ya bible lobi mais na ko loba boy. OK. Lokolo tuninga motuna na respect na yo. OK. Pe na respect ya ba téléspectateur il faut na répondre. OK. Parce que ça motuna so que lobi ke ndeko fere asali plein c'est tout à fait normal. OK. Et ebanaki nango ke batu bakoya ebele. Okotu na ngai pona nini? Parce que eza époque na bango. Eza le kamba prophétie te, eza le kamba sakola te, eza le kamba zo ba vision te. OK. Ozomona? OK. Mukili elingi ambiance, mukili sepena ba musicien na bango. Faire ayembaka bien, abetaka musique na ye bien. Mais ça musique moko ya Nzambe te et ça musique moko populaire. Dieu n'a rien à voir na makambo wana. OK. Oso ndanga malam. OK. Peba toso ndanga malam. Dieu n'a rien à voir na makambo wana. Et tali Nzambe te, nzeka kipaki yango te parce que intérêt ya Nzambe na kati kuna ezate. Bato abongo na mitema te, bato bakoyeba Nzambe te, mais bakosepela kaka na nzoto, babini, basepeli. Et puis bazongi bango na bandako likambo ya Nzambe ata moko na kati wana passé flamme ezali te soka moni mosali ya Nzambe abimi abika sakolaki aza flatteur aza aventurier parce que Nzambe asokipaka na makambo na ye Nzambe atalaka mingi mission oyo atindi bato na ye batia bato babongo la mitema. Tous ces gens, yo zomona bazoleka, on a sakolaki, tout ça banini. Ngai pona ni babango. Ozoanga? OK. Musicien mususu, oya zala diba so ba ferete, na ba falite. Ba kobeta pe kuna. O ba zala ba succès ko ba faire loté, ba kobeta. Akene ko sakola, ba pe ba tonda, potondi mabango. Do ba za ba flatter, ba za ba tolokuta, avant na pas ba verset tam mususu.
N'importe soko bakisa mituna mususu. Ok, voilà, alors tu m'as essayé vraiment ton réaction, il y a Patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, Nalobi, pourquoi pas, tant que mon Moussali Nzambe Moko, à cause produit dans le stade des martyrs, soit veillé et aux dans le stade des martyrs, mais natikalo au monde en teke, ba pasteur, bazo leka, bazo sakolake, et que ça la plein, pourquoi pas? Bari ko se donner kaka na makambo Nzambe, mais bango ba se donner na makambo Nzambe te ba okende kaka na ngambo mususu. Parce que baza basali Nzambe te. Ok. Et so mon tamba polele que ce sont basali Nzambe te. Na loba ki ndeko wana zala ka flatter. Ok. Yeso ka ki koma mutu mo bibi. Ya lukaka ne ba base. Asala ka teke po na Nzambe. Ya ko monaka apesa ka ba verset bele bele osomona kuna taka na verset boye. Tala kuna bona do ba kamso bisa ka pesa ka ba verset. Et ça t'a na sensité. Ok. Et tel que tu peux attendre Nzambe te. Ok. Frère aza jamais mosali ya Nzambe. Frère nanu andimeli kolo swasi ya te. Na libengo awa apona kana ye. Koma Nzambe oya solo. Oyo ngano fram tozo sambela. Nzambe ya dina bala. Nzambe a passé Kelani. Nzambe na ngai le portrait chez portrait de ça. Jam Nzambe a John Lokadi. Jam Nzambe ya passé flam. Ok. Nzambe ya non valable. Akene ko inspirer mo sana ye, akene ko sakola pour la concert ya faire. Et ko sala Nzambe nini? Nzambe ko gagner nini? Et là on est changer pour faire la sala qui plaît. Donc basa basali ya Nzambe te batuana. Soki oki ko tangela ngai bukanda Jacques chapitre 4 verset 4 à 5. S'il vous plaît, pardon mingi. Na ko sanga batu balanda chapitre oyo na verset oyo Bible nde et répondre ba faux prophète wana okotanga la gangu Jacques chapitre 4 verset 4 à 5. Ok, totangi na Jacques 4 verset 4 à 5. Ouais, na tangi na kombo na Yesu. merci. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu et inimitié contre Dieu? Oui. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Oyoki. Donc basali ya Nzambe na soi-disant ba prophète. Baza ba ennemi ya Nzambe. Ok. Po bako baza abami ya banani? Ya batwani? Ya mokili. Ya mukili. Ok. Osomone? Ok. Angoleka boye pona fali, pona boye, pona boye. Poto ndima ye. Po l'église na zapla ba membre ba longate. Asa kono l'église na bato ebele baya. Asa la rappelé. Ah, wana sko ni d'effort pesi. Oui. Ok. Asa kono pour l'église na ye. Si na oki so ba bengana be mise ke l'église. Oh, ah bon? Ba bengana ki. Ah bon? Pona sa kono ki teka so place bien. Ok. Akomi koloba games na games akozola ngasika akosunga ngai akomi koloka sekula batamukini. Ok. Et non c'est quoi Nzambe? Oui. Donc baza baninga ya bato ya mukili. Baza basala ya Nzambe te. Jacques 4 inscription yango. Oui oui. Elobi yango. Soko tena même tana date la verset 5. Vraiment yango. Ok. Tana verset 5. Ok, je continue. Oui. Jacques 4 verset 5. La Bible dit, croyez-vous l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Osoka. Ok. Balobi yo kasi makomi zolo bapamba. Ezali na molimo ya zuwa. Oyo Nzambe azala ko pona molimo atika na biso. Ok. Donc molimo Nzambe atika na biso eganga kaka Abba Père. Très bien. Elobaka makambo ya Nzambe. Très bien. Neti ngabo na tiki makambo ya Nzambe na bliko sa pibisa graphe na ngasa na poto. Yanze za pas un musicien. Wala za molimo Nzambe te. Plus qu'un païen. Oui. Molimo Nzambe solo na makambo ya Nzambe. Molimo Nzambe epesaka mission côté ya batu maloba ya Nzambe po batu babika. Toi peuple li felo. Non, toi peuple, toi pauvrir li felo. Ok. Mais toi peuple Lola. Okay. Le royaume des cieux. Très bien. Mais mtazo tina batu bakena komela. Bakena kolangwa. Bakena sana bekobo pour la kata ba concert Rwanda. Tous les coups sont permis. Masume ko sala bakuna. Donc ezali ba résistance ko sepele ya nzoto.
ezali makambo nzambe na kati te siko moni nzambe etinda mosali ya nzambe asalaka publicité ya ndeko fere ozomona do bato baza baami ya mokili elobi yango susu na 1 Jean 2:15 totanga yango 1 Jean 2:15 pardon mingi Luka 1 Jean 2:15 bato en tout cas nga nazaka na bitino opesa baverset biblique te mais naza kotalisa bino ke bato baza bafaux baza baninga bato mokili boyokaka bango te ata bapesa bino baverset bele baza basali ya nzambe te Bible lobi nzete na nzete yebanaka na mbuma na yango omoni mbuma na bango babatamaka na nsima baécriture mais baza baami ya monde bayebi nzambe te yango monaka mosala nzambe aza bêtise azoloba babêtise ozo comprendre bato bongo nde bato mokili basepelaka na bango bajournée sa basala mbele bazwanda bango omona bazotuna bango olobi nini fumangani olobi nini soki nini eza utusoni mpona koloba yango omoni munoko ndenge eza kilo mpona koloba yango mais bango babimisa yango na facilité ce sont des bêtiseurs baza bami ya mokili baza basali ya nzambe te ce sont des faux balingaka kosala babese bazwa bavie voilà tangelaka 1 Jean 2:15 1 Jean 2:15 natangi na kombo na Yesu la Bible dit bolanda n'aimez point le monde bolinga mokili te ni les choses qui sont dans le monde na makambo oyo eza na mokili est-ce que ba concert wana eza makambo nzambe toza makambo mokili ya mokili Bible tosala nini tolinga ngote voilà mais mwana mtabimbi fere akosala plein boyna boye tout ça badini akomi ami ya mokili donc mutu wana aza na nzambe te toke si quelqu'un aime le monde soki mutu azolinga baconcert wana zelako soki mutu azolinga baconcert wana bamakambo wana yoka l'amour du Père n'est point à lui bolingo ya nzambe kati na ye eza te yango monaka bafingaka omona mosali ya nzambe guerre contre misa mokili po baza baami ya mokili lelo pena naexplike yango bien nakasi meme l'homme valable aza desengo très bien naexplike yango très bien do baza baami ya mokili bato oyo bakokanaka basalaka nini basanganaka bato bakokanaka bao nde basanganaka bato mbala babaki otambola nzela moko te soki bazondimana te to babandima na bato ya mokili est-ce que passer flamme on soit dans malam nazolanda très bien expliquer très bien donc bazana nzambe te un Jean 2:15 on bien malam muto azolinga mokili azala bolinga nzambe kati na yete amour du père ezala kati na yete donc ba déclasser batwana ce ne sont pas serviteurs de Dieu babatama tisuka nzamba senini a exposer bango abimise ba identité na bango toke nase yoka Bolimbisi, tu vas continuer. Oui, yoka. Si quelqu'un me le montre, ok? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, baposa ya nzoto neti baconcert wana bato ayina kobina tout simplement ndenge wana eza baposa nzoto toke la convoitise des yeux eza baposa miso nakende kotala ndenge fera koyemba so bato bakosala plainte boye na boye eza baposa ya miso or miso totambolaka na baposa miso te totambolaka na baposa molimo très bien yango moni bible bike esengo na moto oyo amoni te masanini andimi donc biso eza question ya foi eza question ya komonda te boyebele bakomona nde bosala plein etera nzambe na plein on eza wapi passé flamme ok donc et l'orgueil de la vie pe lolendo ya mokili bomoni nasakolaki ngande nasakolaki toke ne vient point du Père ezota pa ya nzambe te mais vient du monde ezota pa ya satana na mokili toke le monde passe et le monde passe mokili ekoleka et sa convoitise aussi na baposa na yango pe mais celui qui fait la volonté de Dieu kasi moto aza kosala misala na nzambe mokano ya nzambe demeure éternellement ye nde moto akozwa bomo ya seko akobika to bato wana lokola bakobika te baza mpe komema bato na nzela lobiko te ok ozomona ok boya
boya kokota ba conseil tout ça banini ezali kabako kamwa Bible ezali kota soso clair ke baza na nzambe te baza bato nzambe te toke na verset mususu yasuka. OK, petit enfant. Non, toke na verset mususu ta chapitre mususu na verset mususu yasuka. Voilà to suki wana. Toke na Jean 3 verset 34. En tout cas, c'est pour la première fois, n'a pas seulement un verset belé pour éclairer dans Nzambi. Tu as un verset belé, mais ah, tu as un côté yaté. Et c'est église té. Tu as un fermer le bateau, mais si on a un enseignement, la dame sur l'église, au moins de ton enseignant. Ok, Jean 3, verset 34. Jean 3, verset 34. Natangi na kombo na Yesu. Bible lobini. Bible lobi. Car celui que Dieu a envoyé. Voilà. Dit les paroles de Dieu. Ok. Tanga point par point. Ok. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. On comprend nga te. Tanga point côté de point par point. Car celui que Dieu a envoyé au sukiwana. Ok. Ok. Bon, ici patriarche Alina Tanandengona. Ok. Car celui que Dieu a envoyé. Pour être mouton nzambe atinda. To mouton nzambe atinda ka. Yoka. Dis les paroles de Dieu. Alors, ma faire, hein? Ah, bah, combien Nzambe? Te. Alors, ma fali, hein? Nzambe. Ah, mais ça pour faire comme ça la plaie. Bon, boy. Babi ke mouton nzambe tindi. Alors, ma kamwanan. Nzambe. Musale kote ya batu. Kola tsabatu nzela nzambe. Kola tsabato bolingo nzambe. Bato bongo na mitema, bandi melankolo, bakoma bato asika, balonga na bambiasa mukili, balonga ne kobo, balonga na makamabe, na empoisonner batu, tu na kofinga ka batu, na ko bakama betiste, ne bandeka balonga même na ba plateau. Do bakome kela muyasika. Ozoka ngai? Okay. Muton nzamba tindi, asolna kana batu ka makambo ya nzambe. Yo mona na boya ka makambo wana. Okay. Ponza batinda ka pona koloba makama mukilité. Okay. Atindanga pona sakola bato sango malam. Très bien. Bato andi mele swasi ababiki sama. Et tel ça me clair que bato baza bato nzambe te, ce sont de faux serviteurs, baza ba ami amukili, yango na baringi makama mukili. Voilà. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Pour être nzambe apiso molimo ezanga ndelo. Molimo ezanga ndelo, eza molimo egangaka abape. Nzamba piso molimo na ye pour sa gloire. Pour to sarba tu maloba na ye pour la gloire du Seigneur. Et non pour na to ba porter parole ya ba fere, ya ba fali, ya ba watanabe, ya ba ya bukili, blomo ndege wana. Voilà passer flamme on a ekoloba. Ya na pesi ndeko wana devoir. Asa rappelle l'église à malongate loko la biso ba oyo. Asakola l'église na ye. Batuma ya batuma kolega même ata ya fere yo kopesa batu elo okopesa mutuma elo kotoma kambo yo moko sana ngote. OK. Est-ce que ezalaka te oso comprendre? OK. Jésus le vola sana bombo ya seko azui bombo ya seko sana yango azopesa biso yo moko ku église lo batu basalaka na bombe na te osaka na ke baba na kotanga. Mais yo sambela pour la faire ça la pleine. Sambela pour ça la pleine église là yo. Regardez ba tu belé pour ton diba yo. On a devoir pesier. Devoir na pesier. OK. Waze ko pa robeta kunati. Waze ko pa zoka robeta. Akele pe ko sambela, waze ko ça la pleine. Ah ça la pleine. Un pour ton diba ye. Et bon on a ni évangéliste qui s'est mis no lobité abonde la pe pour na moba ça la plainte. Atana ni wale ça. Qui s'est mis déjà à ça sala ba campagne na ye. Sina mona bakaba stade pe bato ba yebele osomona eza pe mabete malgré biska basala ba campagne wana eza biska nzambe o yatindi biso te parce que ba campagne on peut stade comme le kola concurrence plein mais nzambe saka na posa plein te malgré que ça azo sala full mais full ça zo c'est na tina. Bon, tu vas voir le thème bandima, mais malo ba plan balo comme concurrence. Na banda ba tellement combien? Voilà. Est-ce que tu dis ça qui? Oh, Bible dit que là où deux ou trois. Azawana. Nzamba za 4 bango. OK. Et pas ya nzamba plein et ça na ngwele ko mokote. Parce que Jésus t'a donné un ministère, azaki na bato belé, mais azaki na 72 disciples. N'est-ce pas? Oui.
sima na yango nyonso bakendaki atikali na 12 moko so akei atikali na 11 nakata 11 ande aye kotonga eklezia na ye nzambe azaka na posa ka full te mais nzambe azaka na posa ya qualité bon comme la mitema et non quantité yango monaki ayebisaki bato bozolanda ngai ntango mpe na bitala bato bazolanda yo aye bazolanda ngai teke mpo bayoka parole mais bazolanda ngai mpo baliaki mapa mpe batondaki ozomona donc bafulu wana c'est vraiment du monde eza mpona makambo mokili somme talingi yango akomi directement ennemi ya nzambe pasteur Vincent makambo ozoloba ezobikisa bato ebele oui nalobi oyo ezali dernière question mpona tokanga close awa tokota na analyse mosusu nalobi soki ozwi defait emeneya abetaka na martyr ozwi defait papa wemba ozwi kofi olomide ozwi nani susu oyo ozwi wera ozwi jibe piana babetaki na stade de martyr même clan wenge bon clan wenge na mpena te totekaka jibe na wera bato oyo babeta dernière fois na martyr mais basalaka baple ya kosangana te mais tomonaka bapaster te na ntango na baoleba baleki ke jibe basala ple mais ndenge na ntango ya fali na fere tomoni koto denilesi abimi koto na ningefa abimi koto prophète oyo asambele bafiche abimi eza problème nini ngefa ngako nalobela mingi ngefa parce que ngefa tango muninga na ye nani denilesi desasa bakamoyo ngefa so christian denilesi ba image eza tala bémission na ye azo critiquer Denilesi abina na mona pasteur mosanza mama belle ka Denilesi te wow mais tala ye moko soit seni akoti na kati donc Denilesi ba bazé belé Denilesi abaki to se belé yala baki na mission de ki afanda na ye donc Denilesi afanda na ye papa Denis fanda na yo ozali na raison to se belé babata baka po ba ye bani ozo comprendre ba ye bani ce que ye kutu azaka comme kutu kosala plus pire koleka Denilesi akomi azaba na mapele akosala ple boyena boye go ferre so bapesi combien Jésus de nuance na asiri ke tamso aliaki donc apa bango soki bale akiosa n'importe quoi bango omoni baninga mokili te bami ya mokili nalobaki yango awa ke baza baflatteur soki koma moto moko ebimi jekoko ebimi bango mpe baleki jekoko bosa babosi boyena soki azwi eloko te aki koma moto mosu ebimi akomi na moto wana base kobelela gims awa te gims ntango so gims akipe na ye te abakise bafere te kosala molimo bongo pado eya pa na nga te pado eya te natelemeli yango pado molimo obi tozala bana molimo quelle honte soki nga nosambela pa epai ya mutu ya ndenge wana no question église ne te oui eta asaka aza mopagano aza moninga mokili ozo comprendre est-ce que sikoyo anki otelema mpe na église na bake bokele concert a faire angosalama donc baanalyse nasala yango na libanda ya église na permanence ile wapi soki asali so bosala bémission te po asepelisa bato po asala base ndosa biloko oyo akende ndalingaki akende église na ye alobake boke concert a faire ata bango za na kilte samedi basambela te bana concert a faire parce que eza mokano ya nzambe eboye mo pakendaki yo ozotunanga lukaye yo ozotulese tukaye lukaye abaki okende avant un jour pakele kosambela abengana milimo mabe na stade wana tout d'abord omoni bestade wana baekipe esala bakisi kuna na baeglise bongo wana ezali mutakoso te ngai nazalaka proche ya ekipe moko kalavana bongo na motema nayebi bapratike basalaka mais eza bandroit approprié te oyo bana nzambe baki okende sanganaka est-ce que ozo comprendre nga mais lokola balingi mokili bamonake baza na influence na mokili bamonake baza bapopulaire basala babese nde bosala biloko ya ndenge wana basi bateka milimo na bango basu na nzambe te passe flamme crois-moi ce que je te dis bible lobe biso yango bato bazwi bémission na retard bazokosongoma moke liboso bata baverse na pesi bakopesanga raison te me bopesa liloba na nzambe raison pasteur Vincent tokangi close awa na bi
quelle guerre ni les alliés entre église catholique et le chef de l'État. Ah, yo poko ta mabe. Malabo to kangi au côté la c'est jamais to kangi parce que c'est au continuer makambo c'est belé aux makambo bebela roloba. Donc ba analyse msi to roloba tiens to continuer eloko yo. Guerre présente entre église catholique na chef de l'État. OK. Ngana ko sala analyse la ndenge na ngai. Ozo nga? OK. Nakolo banini. Régime na biso oyo toza biso no sur la carte. To quand même pas ya papa na biso papa Fati Béton. Fati Béton. OK. Notre président. Ndenge nazo na sala analyse. Bazo linga basa ba remarque ti. Pe bazo supporter ma vérité ti. Papa na mona église catholique. Ben frère église catholique, na mona mabe bazo lo wana ti. Parce que makambo ba bazo lo ba. Eza makambo to zombika. Souffrance eza oui ou non. Nzala eza oui ou non. Dollar ezo mata oui ou non. Barba ba solo. Eza lo bona mutabina nga pasteur Vincent. Oza mutu mwindu et puis oza pasteur ngala siliki. Eza bongote. Donc, guerre pénalité, mais ça lui moi incompréhension moko ezo salama entre bato bazo gouverner biso na église catholique. Mais la moni mabe mo église catholique bande kwa catholique bazo lo baté. Parce que église ezalaka mingi na ngambu ya peuple. Parce que toujours kamba peuple. Alors, on église catholique. Na biga église nyonso. Parce que réveil et église pardon? Réveil à continuer makambo wana te. Pourquoi quand l'église catholique est continue makambo wana? Yo habite église de réveil. Batomi ba ka église de réveil. Bazab ami du monde. Bazab ami du monde na baki pour la makamba faire. Bazaka corrompu facilement. Est-ce que bango nyonso? Na majorité. Crois-moi na ça yo. Au moins les télévisions ba ke bon na pour la moka. Il faut pas savoir moko ba ke kabon. Mais quand tu connais babenga kingai bango pesa ngai soki transition nini pour la kende quelque part na ma quelque bandimi donc le bon de la mega na boyaki osomon. Donc c'est très important makabla zokoloba. Alors ngana koloba boyi guerre ezalate entre mokonza mboka to gouvernement tamboyo na catholique et ça on a du tombaté et ça la raté faut pas respecter les garants de la nation. Mais ba fini mokonza mboka te tenga bi pona ko finga te mais respect on a quand même il fait ça là. Ba so tension véritable à manquer au respect. Non, vérité monsieur za kenchir, vérité monsieur mutagolo ba neza ko finga. Parce que flamme au kutinga na zo so ana mama. Obina ngolo bike pasteur Vincent sa patriarche. Makamozo sala oyo eza na niveau na yote. Eza bana muté. Na miso bato. Bongo tozo ku fanzala ba lever sala bana mboka. Banini esala manamiso banyama te batu ba eko ezo bima te na bungisi mutu benga na olo ba remarque ou bien reproche ko pesa mutu bible bi ba pesa mutu reproche roza la yemoko yebisi ke talo zo sala mais en public non pasteur. Oh mais ma rapsol ba passer flamme yom emo ba toitele mais on ba commentaire te ba tele mais la mongo c'est pas tele mais ba sala raison et l'on dinga lo bien mabe parce que yo kana episode. OK donc guerre ezate entre l'église catholique parce que là catholique t'es oui mais quand catholique t'es là la carte église de réveil. OK mais toi ça la corruptible facilement. On va prêtre va ça poser la doctrine à bango poser la religion à bango mais votre église de réveil t'es mais bango fait ba bazaka na ba église de réveil comme église de sommeil bango là ça va tout pongi makabo bata catholique balobi et ça bongo te Bazol ba le chef de l'État te mais bazol ba na gouvernement bazol faire rêver gouvernement pombo ke kende liboso ngana bi ke ennemi na biso eza biso na biso te ennemi na biso na zali Rwanda na Uganda le lo bi kuku dendo te mais ba kuku dendo. OK ba bana bazol déstabiliser mboka mais biso so photo yokana eza la catholique eza la protestant gouvernement eza begi se réveille tous en la bomoko ceux qui prennent ngako de l'opposition zate ne toko oui ne toko bi moko pour na vie nanga
Oh yo nani ongai Fayulu. Yo nani kuna ongai Moïse Katumbi. Oh yo nani ongai Kingani ngai soki koba libata soso mbwa ngulu toya. To sangana. Congo ezongisi makasi poto bouté benemi ya Congo dehors hors d'état de nuit. Moutra mutacha acha une pierre abaksa maele na ye abaksa connaissance de savoir poto kende liboso to inanaka te to bomanaka te kokanga batu te mutu nyonso oyo aza na akobakisa un plus na mboka bobengi ye tosangani maele wana ekontribue mpo na mboka ekende liboso. Voilà soki mpo na ngai eza yango wana namona kutu tie na baélection oyo te mpo bato tovotaka bango mpe bato basaka bango mpe nde bazwaka te. Voilà. Baso signalé ngai déjà tokomi na suka ya émission to tika na quelques minutes ya émission nalobi guerre entre Gentini na Godin Poy pasteur Godin Poy ceux qui est gouverneur de la ville. Na beske sukite ko suka ka pa ba sukela. Et sur pas ba sukela. Ba 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 master. Au groupe ça fait conseil. Omoni conseil ninga no pesa. Tia. Pasteur aussi maintenant tia pasteur qui n'a pas très intéressant. Mais on peut s'appeler conseil ba yoki yo. Na pesa na conseil. Oh, mais pas si pasteur Godin. Mais azala pasteur. Mais oui, il est pasteur. Ko comparanga na batu wana te. Voilà basa ami amukili. Basa ami amukili. Na lobi yango awa. Yo zali na kati église, oseka tupo, ozwa poste na nini. Omonde ce que ozo sambo. Ba on ko bengo villageois, oyebe no côté, faux pasteur, ba bible bike mana ba finga bino pona comme pour mo sela nzambe. Ba kanga mno mo sela nzambe. Nela zona ba bomona ba tamite ma be ba kipe ko ya ko kanga yo, bena fingi mutute, no li poste na mutute. Ozomona, mais ba ozo finga ba ko pona bazaba ami ya mukili. Ba ligi mukili. Yo kasi bato basala na kati ya na bazo ba posa na bazo yiba te. Bazo yiba. Yango somo na ba gentili ba komi ben crédit. Motako sa mono molimo akomi ko benga yo faux pasteur. Na gentili, na yengo gode poi bazali bazwa ba benga ba nini. Les oiseaux de même plumage. Mutope sa toli wana azate. Osoka. OK, nasoka. Gentina bomaka zandwa. Aïe, teka ba mama na ba papa ba teka na zandu wana ba su ba kufa bato ba sa sanke obise tolia ko yoka yo bato ba sina parti na satan bato ba sa ba ami di bon ba ami ya mabe ba mona ngo malamu esa mabe to beta sete me mataba mazandu wana botika zandu wana botonga na place mususu simana ngo ba yoka na pesa toli ani o pesa noter soki tona pesa bana nga ya molimo l'église. OK, pesa kasinani poto clôturer pesa pasteur Angefa ni conseil. Peut-être de la yoka. Na bela tolia ko PCT. To sene be mission maleki suti. Et ça nature na ye. Et je no ko za kati na ye. Donc ndenge lo ba ko le kalisusu. Nana ninga kutaleka. Et bon ça répondre yo. Oh. Soka so répondre été. Mais non, ngala ponga na ko ngala so répondre été. Mais dans ça qu'on va parler. On va éclaircir bateau. Éclaircir pas bateau. Parce que makamazo sala wana. Azo sala wana ba YouTube. Et so les cas partout bana bana biso bolimo bazola ndango. Ba kaseka ça na raison. Or kaza mo pengwi. OK. Yango faut éclairer bana nzambe bana ba fo wana te. Bato basi babungi nzela. Nana toli ya ko pesa ka yete. Nana toli ya ko pesa ka yete. A continuer ma ramener au salawa. Voilà, parce que fait ça va signaler que nous sommes arrivés à la fin, clôturer pesa ba dédicace au pesa na programme église. Ba dédicace na pesi et voyez c'est dit Tisugu, mbote mingi, na bosre maman Nancy, na pesi maman Mati, na mobali na ye, papa Nise, na bosre to pesa Mimi Tomaduda, nzamba le kono pambola ye, na mbane papa Yava, na bosanité ko pesa Igeti Mau. Nzamba le kono pambola ye. Na bose te ko pesa mbote mingi et pa ya Sœur Marianne nzamba pambo na Belgique mwana nzamba botema malamu la servante de l'Éternel nzamba pambo na ye na mbana ye na bose nan na bose te ko pesa nzeze expérience na mwasi na ye mama Brigitte na mwasi libala nzamba pambo na ye Coco Ping Pong na Belgique nzamba pambo na ye
Sœur Virginie na Belgique nzamba pambola ye mwana nga Cynthia na Suède nzamba pambola ye Jonathan Manzila tozela kaka bilako pesa biso nzamba pambola ye baze belé Brigitte Mpangi nzamba pambola yo na France nzamba zala bino nyonso tout ba sœur Balbine ba bonne guérison à toi et sœur Sunda na Belgique frère Basaoula na Belgique baze belé frère Lieven États-Unis nzamba pambola mosolo mama Gigi na bosanité pour kusukisa mwana ngai Sylvie Kigalu les États-Unis sœur Moyuma grâce à les États-Unis Patrick Kamanda les États-Unis frère Cédric les États-Unis bino nyonso na bosani bakombo sœur Patricia en Angleterre Anita na sœur Arlette nzamba pambola bino so na bosani kombo na yo limbisa la kombo nespoisia bozali ebele bolanda ka chaîne bino Silver TV o epesa bino makambo ya malamu ata bomoni mutafingi biso mutati ba commentaire na mabe acholi biso tozongisaka te tofingaka te tocholaka batu te po tozaba na nzambe soka moni mutafingi alakisi kaka identité ya tata na ye diabulu po ye afingaka azake poli de le commencement ya mokili tika nzambe apambola bino merci na yo passer Flamme d'Angola pour l'invitation merci na lo valable merci na Josué Liwanda nzambe apambola bino. Voilà, on est là qui patriarche Vincent Makela vraiment nzamba pambola ye pour pesa ki biso temps na ye to yamba ye na émission moko na lelo na micro c'était votre humble journaliste les pasteurs Flamme d'Angola na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable on a dali père ya frère na biso Josué Liwanda Bron na pesi mbote na mona bière maya tomo maya moto na Paris ba bon séjour na héritier ka songo na Paris nzamba mona yo ba bon séjour na héritier ka songo na Paris Paris ya koyinda na pesi mbote na mon avocat maître Julio Consolata maître Idi Amine maître Daniel Tumba mon avocat Cambès na pesi mbote na père Condé de Paris bon séjour na Kine na mama Bijou Condé de Paris j'ai sali mon cœur que j'aime beaucoup Joëlla Flajo na pesi mbote na sœur Devine Losambo nzamba mona yo mon bébé que j'aime beaucoup les bébés Miradi les bébés de Papa Flamme Fabrice Kimpala Ange Mwamba l'ambassadeur pasteur Tetendaya apôtre Idi Amin Linzo Kimbombo char de Dieu l'honorable na pesi mbote na honorable Papi Foy na pesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka nzamba mona bino sika patriarche azo diriger église na pesi mbote na motema ya révérend Vincent Makela mama Bene Makela Tipatoka mama précieuse ya Délice mama ya servante Sephora mama ya Yamai mama ya Plamedi vraiment na liboto mobimana bokilo na ngai nzambe Marcelo c'est joli bananga tout ya famille nzamba pambola ba obosani mutu moko na États-Unis Job Bolibanda Job Bolibanda mon fils serviteur de Dieu Job Bolibanda docteur nzamba pambola libange comédie na pesi mbote na sikisa libanga ona mon cœur que j'aime beaucoup Joëlla Flajo